Moni tango baka mama Molangi bandi ba anda kofinga mama Molangi. C'était na Bethel. Bethel na pasteur Mukuna. Pasteur Mukuna. Pasteur Mukuna. Nzamba lobi na ngai cité Bethel apôtre salela kinga na bosolo. Na vérité. Mais apôtre Mbiye ozomona lelo o Moïse Mbiye azo sibir. Babenga yo occultiste, babenga ye magicien, bazolo bana nyonso. Nzamba lobi eza pamba te. Parce que papa na ye atukaki mosali nanga mama Olangi ta ngala te misaki. Ba traitaki mama Olangi ni. Occultiste, magicien yango nzamba futisi ye mwana na ye masumu wana. Nzamba ye ko simbisa pe pasteur Mukuna touche. Pasteur Mukuna ta zote yana me apeka na biso ke mote mezozika na ba humiliation sazu azui mama na humiliation aki ko pelisa muna ko me na kati ya motema tant mutatika la raye moko ayebaka oyo ye asalaki moi si Mukuna sala ikobote ba koselaki mama bana na ye a divorcé aboyi mwasi ba tunyoso ba se complotaki na kati wana maintenant po ye asala divorce po sambo de azo sambo lelo. Faut que Lukamana maman Olangi senga pardon. Mike Kalamba ekuta melanga mbongo. Mike Kalamba ekuta melanga mbongo. Oh. Et na lakela quand même Mike Kalamba il m'avait passé aka ko violer moi na grande sœur nanga, moi na grand frère nanga nazoka et moi ba nanga ba yebi. S'il vous plaît. Mike Kalamba. Oui, je te dis. Et ambassadeur Majabo. Yé ambassadeur Majabo. Lelo Mike azo ko sibir ya ki moyibi lokoso. Oui, je vous dis la vérité parce que makambo na le Mike a bien ngai wana nazaki na âge nazaki na 24 ans. En tout cas na sili kaka na douleur et na bengi marraine na biso mama Chantal Lalou. Ayebi problème mo. Na bitana ke le fondé pas apôtre na c'est po. Wa bino na bino bana cité Bethel. Cité Bethel. Apôtre Mbiye. Po aye bisaye nde mama Chantal abonné habité omoni ndenge apôtre azarama makasi ndenge za c'est pour apôtre e ba pe très bien ba pasteur bela o na tangeli wana ba ebinga très bien ba même nanda kunanga tant que longa koma na ya le rocher moi si na yo na zaki secrétaire apôtre ebinga très bien na ya nanda kunanga na okina nda kuna bango donc mana zaki ma dans le bain alors et ça là que Maman Chantal marraine nanga pe kisinga biso ki apôtre ayo ki lokwa mama to ba chante na moment la bango batasina ba toma lokofe et ça la bien te tika mais en tout cas na zena dur la kela ki quand même Mike na vie na ye ndenga la zoki bonga na zoki ndeko ndenge bazaki basa nzemba ya na ndako me ya senga bo na vie na oza na kimia te pe moi si akotika la zo pe moi cité oh oui Tena limbisa emena zokaki azai na douleur surtout eloko mse ko sala nga passe omoninga na za mutu wa ministère tant na eko yoka o escroquer lisusu mwana mama Olangi et pesa nga susu kanda lisusu wana pere biso vete na lobela loka kesu ko toucher moi na servante de Dieu ala kila mama be Qu'est-ce qui se passe? Nada, makamambongo salango awa. Na mona keza ka lobi na yo tuno sa nini? O eza agence de transfert. Ni na PMB onyeso de. Nada agence ya transfert na nzela. Abaki équipe adresse te, c'est là on kamba mbongo yeboko. Ce n'est pas possible. Nada. Mwenye mwenye fimbo. Na biso awa. Zera, 1 minute.
biso tumu na partage avec faux. Biso ba ka biso mbongo na nzela. Kama yeye kutengeneza mbongo ya mwasi. Yeye na mandepo ndio kwa baraka. Bana okatanga pe ya bipai na bipai ya sika eye. Lelo neke tozala baboye. Agence na bino ya sur FBT et comme na adresse ya sur Chef Katanga numéro 5 entre Njamena na Kambo. Yaya conseil est gratuit. Au moins makamba batanzela, botiki la batanzela, mais makamba transfert à mbongo. Totiki lango FBT. Misalane Kazinjo. Koko che. Bazui. Ce qui fait qu'on a baché. Tozui. Bazo akaka. On sait jamais. Yamami. Tokié. Bienvenue à tous et à toutes, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez sur cette émission présentée par moi, votre humble serviteur, Barizi Bazam, messieurs les journalistes. C'est toujours un plaisir de vous savoir très nombreux. Vous êtes plus de 48 000 abonnés qui nous suivent partout dans le monde. Alors merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Continuez de vous abonner, de liker, de commenter et de partager nos vidéos, nos émissions. Alors aujourd'hui, j'aurai encore le réel plaisir de recevoir encore la servante de Dieu, Maman Marie Sainte, Maman Mani. Avec elle, nous allons continuer la deuxième partie de l'émission parce que tout ce qui va te bénir, il faut suite. Est-ce que, veuillez m'excuser, nous avons le bel qui pensa le solo et la révélation à Maman Mami. Est-ce que nous avons pensa à continuer avec la Maman Marie Tina Soukate, est-ce que quelqu'un va pasteur et tout, de retoucher moi quelques branches tout à l'heure pour Azad déjà on a invité l'émission derrière nos murs. Merci à Deo Azad derrière la caméra et merci à Dorcas Selina Makeup. Voilà, ce moment on a Robin c'est moi et c'est elle. Merci beaucoup. On reçoit un mariage et tout oye wana au route na 7e rue 2 au local chez le numéro naé pour que bo benga pour na make-up bien. Merci infiniment na boss Mboka Yannick Chamba Godstone, toujours dans les bruits ou dans les calmes. Moté ma maman Clarisse Ganga, maman sociale. Et merci aussi à maman Amato, merci à Monica Makambo et merci infiniment à Bébé Géniol, Mimi Ndoumé Aba Mimi, Star Braza, Oroyo Kanate, qu'est-ce qui se passe? Pachanga la Star, Patrick, je vous aime bien Gaël Fundu, vous êtes tellement nombreux. Torbando Tanga tout au long de l'émission. Mafsoza d'accord on a pour dire déjà bonsoir et bienvenue Maman Marie. Bonsoir. Bonne santé. Oui, ça va par la grâce de Dieu. Un bon gentil na bien ça va rejoindre pour une deuxième fois un exemple de télévision batala qui ont déjà quelques personnes déjà babi ah maman penza zola musabiso kama origine banaka la maman zaki wapi oui ça va rejoindre ba rejoindre suite à l'élo. Ok, nalingi bino mingi na kombo na Yesu Kristo. Bolingo na Nzambe pe kimia na nkolo ezala bisipa nyonso bozolanda biso. Amen. Tozongi lisusu na kati ya masolo na biso. Kolandisama oyo etali ba origine. Donc Nzambe amekaki kopesa ngai mwa chance pe kopesa ngai ngolu ya kolakisa ngai ba origine parce que nga nazala nga femme d'affaires, nga nasala na ngai ba musala ya habillement et du coup tant que tosambelaka aponaki nazala parmi ba mususu po alakisa nga oyo etali ba origine. Donc pa ya Nzambe akotala makambo yo salaka te soki motema ne sepeli na yo akofungolelo livre asaleli yo histoire et histoire on nous partage on a bana Nzambe. Voilà. Voilà, merci beaucoup Maman Marie Sainte. Hier, tout ce qui na niveau ya par rapport à la révélation, on a demandé pour la Kisayo, to comment qu'est-ce que na le Cambo ya ba pasteur, le loyo, ba homme de Dieu. Déjà yoza moko ya combat spirituel, je dois rappeler aux gens, ou peut-être ba yesiko yo moko ya femme combattante, si femme si 17e rue, mais tous on a moi le solo. Na habité est-ce que Nzamba l'accès que peut-être origine ya maman Olangi parce que maman la papa Olangi à l'époque yo mona to yo ka bémission et salema ya koloba que maman Olangi Jézabel na limité ba pasteur bazate ba tonio so ba to kisi et puis reine na bango eza maman Olangi pour eza 17e ya za na ba tu belé na habité na message to na révélation on Nzamba l'action par rapport à l'origine est-ce qu'il y a ba homme de Dieu Nzamba pas mané ko toucher.
Oui, tonton Barési. Oui, maman. Omoni eza lokola mwana na kati ya ndako. Ayoka rapé balobaka papa ne bazala bandoki, bazala raboy. Mais lokola baza ba parents na ye moya rejeter bango ezate. Exact, voilà. Azo continuer soit ye montant avant rappel balobaka mais mokili mo maison ba papa azandoki, maman azandoki mais nga moko siko na za na kati na mona ki yango te. Alors peut-être ba musu ba ko bozo vivre na eti ba tonso ba ki ba combat ya combat spirituel ba mingi na sentiment baza na sentiment ba mvuta bango omoni biloko ba to ba utiliser ka mingi na cité. Bon biso mo neti nga banda na umeli kuna na bandi kuna mwana mukechi lelo na tikala omona te na akaka Yesu gêné bondela yo moko zala responsable na ba prière na yo moko déjà lukanzambe na yo. C'est ça o nga na zwa kuna. Mais oh balbaka ba grigri wana kande to yo kaka ndeko lo ba benga mama olangi oui ngapela zaka na problème wana parce que wana en tout cas bana na nzambe balimbisanga omoni nga na yepe ndako sala sentiment te na yepe ko sala fanatique ya mama olangi te ni ya ba pasteur te nazo ba justement on nzamba révéla kinga nazana ngai fanatique ya mama olangi te ni ya bana na ye ni ya église na ye ni ya ba pasteur a Congo te nga naza fanatique ya Jésus Christ et puis nazo pesa ka message oyo Saint Esprit nzamba atindi a révéler nga na pesa na bo ba kondima na bo ba koyoka na bo ko critiquer na ba ko landa nga vraiment na bokebi nyonso e kozala esengo mingi. Normalement pas maman olangi ezalaka église te. OK. Maman olangi ezalaka église te ezalaka ministère oyo ezaya ministère chrétien combat spirituel. Voilà. Mais maman olangi olba mutu aza na église na ye. Wana na mama wana tango oyo monde bazobenga maman olangi ya zabo ya zonga pe na zwa ki problème wana. Parce que nga na bali na 17 ans et tant on a bali na âge ya muke na linga na nganza na biso ke na 90 na bandaki na Bethel. Après na yeko kota na combat na 94 na 94 alors et ko ça tango makambo wana mamolangi ya bandi ko zwa ba problème makazi na ba 95 96 nde 97 nde etelemelaki alors même nga na kati ya likambo yo nazalaki présente omoni bato olimbisanga muke pona lo ba vérité hein. OK. Bible le dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, il faut rendre un peu libre. Il faut rendre un peu libre vous à l'aise parce que la vérité est biblique. Au moins, Bethel, Mukuna, bas à la sincère parce que c'est la vérité. Au moins, à l'époque, quand on a dit Bimi, nga, dans la victime parce que marraine nga batunyo so ba ki maman présidente, ya femme brillante na Bethel. Donc malgré nazaki moi la muke nazaki moi célèbre parce que tozali pe na mbongo à l'époque tozali na mbongo ebele et ba pasteur nyonso nde na lo ba Jean-Jacques Komba ba pasteur Kankolongo ba pasteur nani oyo azana poto pasteur Jean Tanfum ba moy ba oyo nani oyo ba Mike Kalambai ba oyo na ndaku nanga Mike Kalambai kuta melanga mbongo. Et na lakela quand même Mike Kalambai mabe parce aka ko violer moi na grande sœur nanga moi na grand frère nanga nazwaka et moi ba nanga ba yebi s'il vous plaît. Mike Kalambai. Oui, je te dis. Et ambassadeur Majabo. Il est ambassadeur Majabo parce que son bon il est comme toujours le bel origine. On comment on ressent la note am susu. On moni Gédéon. Nzamba benga ka voyage euro abunda tabitumbate. Vous comprendre. Donc on naye ba kite ke na donc un jour na la prophétesse na ye barate o makambo ezaba 20 ans plus tard. O Mike sala kanga. Mais tellement la zaka na douleur. Tu sais, basal nanzambe bole lisabangote. Qu'est-ce que ça moi la muke, qu'est-ce que c'est le mona nante. Kotungi c'était parce que so ki a leli nzamba zo répondre. Bino bozo mona lo te nzamba mona serviteur de Dieu. Histoire à viol en ezaka na nene. Ezaki na 2000. OK. Vous comprenez? On a zaki pe muke nanu. Wana zaki wana bandi. 22 ans plus tard. Ozo mona wana bandi ko tambola parce que au moins lelo Mike azo ko sibir. Ya ki moyibi lokoso. Oui, je vous dis la vérité parce que ma maman na le Mike e bien ngai wana nazaki na âge nazaki na 24 ans. OK. Na ke obota 4e enfant nanga na bondeko awa. Et Mike azaki ko yana ndako comme frère nyonso bato ba yebie. Et Mike Kalambai du coup
aye kolinga mwana ngai ya mwasi wana Arlette leo nazongisa ye na maluku leo vi na ye beba koza Mike parce que moni ozi mwana na maluku ye na ye awa e mwana nazokola azaki mwasi kitoko lelo bovi Arlette bebe sala nga passe pourquoi parce que Mike alma ye tant wana basela ba carte ebimisika ba carte ebimisika ba oteka carte moko ya Celtel na $10. OK. Alors la carte ba unité wana ngana kebota na boti na césarienne limbisanga na kota po aza serviteur de Dieu peut-être penenga za wana pe attends musu penenga za wana parce que na loba ngo mille fois parce que ta musu Mike kalamba e pa bondeli mingi yango bala likamba origine bobo abondeli mingi azo bakuta musu mutu mo walela kai menga na ebima na ngasi ko ta musu ye ba yebi ro lekanga na lela kata on abimi nazoti kana saki cabine banda kana tropique awa ayebinga Mike ebinga mama mami peut-être moi na ko mukolo na tropique soko l'équipe a magasin na première deuxième parcelle troisième azai ko yana ozo frère alors ngana ke ko bota na bonde ko na bota na césarienne tango na bota sali 2 jours après moi na ne azo gérer mbongo na ya ko zonga boye présenter ngambongo mbongo ezo mona na te il a fait ba $500 à l'époque nini na serré moi na eko binisa non parce que en face na biso na occupé un jour ko latsa il y a biso za ki troisième parcelle en face na ngonda ko nezala ki vide sentinelle moko azaki ona oh tant le pont pesa munene ya bimaka ko azu moi na batake ko coucher na eko na za ki vierge à l'époque Arlette azaki vierge azaki na ba 14 ans 15 ans azora flatter azopesi na ba mbongo ya roza ba âge à l'époque Mike soki na yebi mingi te okoza atana ba 22 ans, on a été sur la mukolo na yeso 23 ans. So to ba âge moko na ba âge wana. Topé mukolo. Tam supe mukolo na be mukolo na na yebi pinambula Mike te. Alors yeko sala ke mwana ana ta on abimi. En tout cas, na vandi yo moko yebi même bato mukilo basika mbongo muteze sika mutema na ezali Tango na uti na hôpital c'est ka jour moko na tongo ya to sala ba inventaire. Na sutu kabona tika ba $2000 à l'époque. Natala mbongo esili mbongo $1500 mwana wa mukeba okena mbongo wana wapi baparane baza musika na maluku est-ce que yako sala likamba bo na serré mwana ebisina o tingabi na okechiko na la police na bangi sie kaka o no tantine ko sala bote Mike kalamba mutali anga mbongo azwa mbongo na ngai aya ozwanga tala bimaka nanga kushana nga awa en tout cas na sili kaka na douleur et na bengi marraine na biso mama Chantal Lalou ayebi problème mo na bitana ke lo funde pa apôtre na c'est po on bino na bino bana cité Bethel apôtre billet po ayebisa ende mama Chantal aboni abité omoni ndenge apôtre azaka makasi ndenge za c'est pour apôtre ba nga pe très bien ba pasteur bela o na tangelo wana ba yebinga très bien ba même na ndako nanga tant que longa koma na ya le rocher moi si na yo na zaki secrétaire apôtre yebinga très bien na ya na ndako nanga na na ndako na bango donc mana zaki ma dans le bain alors et ça là que Maman Chantal Marraine nanga pe kisinga biso ki apôtre ayo ki lokwa mama to ba chanter na moment la bango ba tasina ba toma lokofe et ça la bien te tika. Mais en tout cas, laquelle est quand même Mike na vie na ye. Ndenga la zoki bunga la zoki ndeko ndenge bazaki basa nzemba ya ndako me ya senga bo na vie na ozana kimia te pe moi si akotika la zope moi cité. Oh. Oui. Bana nanga bazana ba bien on a le bango. Na ba jour mususu etaka na commissaire tanga azu ba problème ah no était fora ke lukae. Na yebisa ye parce que au moins maman langi bazofinga kana biso to koti ko to ebi valeur ya origine. Oko sala mutu mabe tikale pe ezo kolanda ba trace yo ye bate ozo sambela mais ozo sutu kaka eloko moko ezo memona ba humiliation voilà de à partir Nati lelo limbisa été lelo commissaire vente de Dieu te na limbisa emena zokaki azai na douleur surtout eloko mse ko sala nga passe omoninga na za mutu a ministère ta ona eko yoka o escroquer lisusu mwana mama olangi epesa nga susu kanda lisusu wana pera biso vérité na lobela loka kesu ko toucher moi na servante de Dieu ala kila mama be non lo bango devant ba je pense que ezoksanga malgré tambola ka na motema na ngavu ma ezoka pour la Mike Kalambai ba choc nyo sa Mike azwa ka na ngai pa ngai lobela ngai lokote na confirmer que na servante de Dieu même nanda ko ya yo so lobe ba makambo kanga bango voilà
Ok, là c'était juste une parenthèse, mais les lots, comme servant de Dieu, je crois bien au Bomi, Kanano, laquelle juste. Bon, on a encore laquelle était, mais au moins, on a un numéro, nanga. Au moins, il y a un single, pardon. On a encore limbis. Mais il faut qu'on ait le bamalobasio. Tout le temps, attends le téléphone, en tout cas, frère, na limbisio, nous allons nous payer la carte pour fond. Parce que la kanga qui est dans ma Bible, lui, au kanga, c'est kanga médicolo. Vous comprendre. Donc, c'est le frère Michael Lukayo alors. Bon, ils doivent dépendre parce que yende mutakoyo kasoka yoki soka s'intéresser à la Lukayo parce que na ticket là mais nazala qui blessé. D'accord maman. Voilà, tous on a ce qu'on a les solo. Après maman là ni débat traité cahier et tout. Bon, normalement nazo bimisa secret peut-être ça va pas battre. Au moins le temps où maman là ngi bandi ba ndako finga maman là. C'était na Bethel. Bethel na pasteur Mukuna. Tu comprends? Là, je dis la vérité. Peut-être que tu vas te belé. Et on s'en va continuer à faire la place pour un jour, vérité bima. Tant que maman l'a bandi ko cartonné, a bandi ko yebana, nga marraine nga pekisa la kene na ministère. Parce que moi amuke, on m'a dit que le ministère, non la Bethel, wana siko maman apôtre abimisi, tant on va salir femme brillante. Malvite ceux qui te tiennent au awa na première na Bethel batu bakoya te parce que ba taxera Bethel les églises à Baluba ndé to ya ko ça la première sortie na 13e rue na nini na non ezaki na mama Mobutu école wana ya mama Mobutu wana ba thème maki na moment ezaki moi ça celle de la terre. Donc moi c'est celle de la terre, donc à Mungwa et à Mokili. Donc dans le après on a ce que ezaka antenne ezoya kozwa et tout ko tiango ko poster bango na ba télévision partout ba la moko ba ko bimisa chaîne na bango ya Sentinelle. En plein wana radio télévision na Sentinelle wana. Alors et ko ça neni ni bango siko ba maman ba komi ko ça la ko humilier maman olangi. Donc moi ça au côté ya té. Moi, ça côté à terre, moi, ça à droite, à partir, il y a femme brillante. Mais les femmes brillantes, c'est quoi? Mais au moment là, il y a une femme brillante. Femme brillante, où est-ce que vous avez? Les gens, ils ont ma casse. Donc, si quelqu'un a une cuisine, mais ça qui chasse ça, mon mari, tu as son amour, ils ont le roi, n'est-ce pas, sa fille de Sarah. Ah, parce que ma fille de Sarah, n'a pas fille de Sarah, n'a pas fille de Sarah, c'est quand on a une femme brillante, ils ont cartonné, aïe, pas comme sa fille de Sarah. Ah, mais quand on se balala, maman là, ils ont continué, car moi si, on a un domaine à moi si. Pourquoi? Parce que ma télé qui pose au thé. Ma camboise à ma casse, alors ton maman au langue ba benga bien aimé ba prière ne mo kozaki na première ah ba c'est on appelle Mumbaya au bongo la mutu parce que ba na pe na moi c'est Mumbaya très bien mbala moko Charles Mumbaya personnel alors yeko sala ke nazo ke na deuxième ri na okende ko prier mbala mo ba monanga ba yeko funda nga pa mbali nanga. Mais moi si na lo koni azokende koluka ko ne pas maman olangi parce que pas maman olangi za basio babota kate basio yo bazana mabala te basio bato bazana bakindoki mais yaza bien za utamala mituka bona akendo kuna olukani nga ba noko la ngapi bayaka balobelanga yo sambelaka kuna kenda ka kolukani yo dana nyonso batelemelanga mais Nabina kenda pe kuna en tout cas ceux qui zaïka pona babilo kona na ko kende te parce que nazaki bien nazai na mbongo à l'époque ti lelo alors yeko sala ki ngalo kuna linga kuna ka pona bonzambe ndena banda ko continuer alors nzambe sikoyo oyo le bisiko to kota na mama wana ezaki moi synthèse kaka poto fungola côté ba pasteur bon chose nzambe la kinga pona ba pasteur na vandi nzambe habité abomoli parmi ba pasteur onga na pona ki na kati ya Congo ba pengui ba détruit RDC alors ndenge naza boye nga nazo ya kalate Jésus-Christ revient bientôt alors le bilanga ke na la kisayo ba pasteur ya mboka na yo parce que nzamba la kisenga pasteur alakisaki na origine ya mboka hein alakisaki na origine ndenge na bandaki na bandi na ba Congo ba Luba et tout na ba Rwandais siko na cause na branche alakisanga ya ba pasteur après ya ba pasteur alakisanga ba commune na biso ba origine ya ba commune na biso
après kolakisa ngai ba origine ya ba biloko to melaka nesi na ba braliment biloko pe to liaka donc nzamba lakisa ngai ma ba origine presque nyonso alors nzamba lakisa ngai ko côté ba pasteur na moni ba moka sika abimo na mboka na bino nazaka na 4 pasteurs intègres oyo nganza mena kontaka ngabi 4 Congo quand des hommes nene boy quand des hommes nene bela mi piko ba pasteur et puis continue ko bimaka bazo continue ko est-ce que Congo koza na 4 pasteurs abi oui na 4 ya Congo naza na 4 pasteurs intègres oyo bana na nga oyo nga na kontaka nzaba bandi ko citelenga banguti nezi pasteur ali bosa bi pasteur Barouti azalo m'intègre mi so nzambe oyo ya Branham ya mi balé alaxinga pasteur Logos Rema ezana kasavubu na bosa ni kutukuma pasteur ango troisième alaxinga pasteur Ifambe azamongo azalaka na commune ya Kinshasa uta pa Kutino alaxinga quatrième pasteur nani azalaka na Rigini pasteur kombone kiminga na kubanda baza 4 ngabi ba question bandisi na bonzami bongo Betel bongo pasteur Marcelo bongo nzambe na tuni ba église na biso nyonso nzambe répondre nga ba mutombo ba mukuna oui nzambe répondre écoute nous wana bina ngabe ya Joël Francis na zo chepe na mutute mais na okota likamba Joël Francis parce que nzambe la kisaki ngai na kotindele message na ye nzambe la kisinga tango wala bisinga binga bon bongo cité Betel nzambe lobi na ngai cité Betel apôtre salela kinga na bosolo na vérité mais apôtre Mbiye ozomona lelo o Moïse Mbiye azo sibir ba benga yo occultiste ba benga ye magicien bazolo bana ye nyonso nzamba lobi eza pamba te parce que papa na ye atuka ki mosali na nga mama olangi ta nga la temisaki ba traiter ki mama olangi ni occultiste magicien ngo nzamba futisi ye mwana na ye masumu wana kasi yango tozolo ba origine papa futite mwana bando futa non padi ya ba insulte muso baliemanga bana ba yoki ngai voilà nzambe la bible pasteur Marcelo pour la pasteur Marcelo ça va répondre ki ngati na okolo ba pasteur Marcelo parce que tu es très bien pe na respecta kaye kun makasi wana ezali comme ça nzamba opéra na swana na okuko chai awati après nzambe na tuni ngabi pasteur Mutombo parce que moi pasteur Mutombo comme ko bimisa biloko akisha seningana c'est ligorodoy en tout cas nyoka etrela ka bimisa femme de nuit na mari de nuit tokima Nathalie bandeko na ngai corps de Christ na oyo sala sentimate na epe koloba te na afana na zo bango na afana tika mutute pona na nzala te na pambola mana kwena ngai o nzamba sanga na grâce na ngai pasteur Mutombo na comme la place à pasteur Mutombo ngabo pasteur Mutombo aseki abe moni Mutombo aza serviteur de Dieu munene na kati ya mboka oyo donc premier mariage n'étant webe baka nzamba sepela kati alors bi onction na tia na kati ya Mutombo ezalaki soki azwaki kuna premier mariage na été bokoyela Mutombo ebembebo azo sekusa Mutombo za na pouvoir ya kokote nyoka koti nyoka zo bima soki mbongo akoko bimisa be don atiake na ba qualité ebele nazolo bango parler ainsi de l'Éternel na ebi pe kutute pona kenda pe panete na sambela akuna te nzamba lobi Mutombo za serviteur na ye donc Mutombo alanda batute yende mutapesi e ba don wana parce qu'il est Dieu c'est ça likambo tozo kufela nzamba ko sala mutu pe grâce kaka ko asexual ne bibembe ko bazanga nganga yati wana pa pasteur Mutombo nga tuinza bongo kasi mosali na yo mama olangi ateksa kaye pon otangi nga 4 l'homme intègre mais otangi mama olangi te nga la prière pe kuna siko yebisanga na ministère kuna seki mama olangi azotambola kana magie nzamba bi mama olangi azaki magicienne te mama olangi azaki servante de Dieu nzamba tindaki mama olangi pourquoi mama olangi azaki prophétesse mais prophétesse na sens nini prophétesse oya koya bo bango kuna bala mingi ke marteau azobeto marteau te alo bande vi na yo
Maintenant wa tonton origine na yo euti wapi origine no tant souza bata bandundu boza bata ba ya kisube bona bo donc azai ko pesoko mungala habite pas na mino boza kindumba boza ba sirène abandi ko détailler moko aza prophétesse o nzamba tinda ke poni po ba se confier que na ba prophète baza kovandi liboso alobelo makambo malobe mais solution ezate yango nzamba atiaki wana za prophétesse alobela batu ala kisaye batu ala kisaye ba origine pour aller à côté à peuple naï. Voilà place maman là qui a coûté ma bon. Mais pourquoi batu bazo taxer que magicien magicien abi bon à cause ya ba apôtre mbiye wana à cause ya ba pasteur mukuna wana tango bango ba kiko aza mutu te yango na uta webisolo bike mutu aza mutu tu sais okoki koloba ata zoloba te motema na ezobeba tellement azalaki mobile na ye bazali na couple moko malamu mobile a comprendre kaye moi ça comprenait mobile tango bakene na ba poto na tolanda ba histoire na ke mobile tango bakati ba bourse wana moi ça ça ki ba ménage pona kosunga moi na mobile na ye mobile pas tellement moi c'est bandi komitungisa tala ne ba passer ba luba bazo taxer nga bazo telemelanga alors peut-être comment ko pesa epe ko banga azonga sima wana ndenge wana sikuma ngala bakisi makanisi po nzamba lobikete tango bazo taxer ye que aza magicien moi c'est kokote ate epe ça qui epe passi ne mobile na ye papa olangi a telemi aya ko servir nzambe o papa olanga zaki nano na chefferie azaki nano chef coutumier ayaki ko asepe azaki mwana nzambe mais mom kanetinga nzambe lakisa makambo mais moment ko ezalaki namte voilà c'était pour venir de la volonté nzambe pona telema alors papa olanga tango pa moni bongo yepe lokwa azaki pe mwana nzambe ayeko kota nano atika kina ba origine na été alors ba tango maman olanga so andiko bimisa ba secret ya ba coutume ba chef coutumier sorcellerie na bango ne ba chef coutumier wana ya mboka wana ba esprit wana kokota na bombele parce que awa eza na ko ebisona ba commune nzamba ba origine ba commune to vandaka oyo nde nzamba yeko sala ne ba nzambe wana ba chef coutumier wana ba yeko senga intervention na ba chef coutumier ya mombele nde ba traverser ki yango mona ba taxer yendoki abaluka kanguma asala kabo ezaki siko kasi ba guerre d'esprit te o tozo bundana ngai ka mili mote nde yango mona ba taxer ki mama olangi ki aza magicienne azabo mais azala bongo ata mukolo moko te parce que nga don azala ngo papa oyo nzamba pesi nga na mikumiste so na vandi na so miso miso ezokutana nazo yeba oyo ozali oyo ozosa nazo mona mais nzambe ye moko ebinenge azomemanga nde pona ministère yango wala nde nzamba lobaki nanga ke neti nzamba ye ko simbisa pe pasteur mukuna touche pasteur mukuna ta zote ana me apeka na ibiso ke mote mezozika na ba humiliation ça zue azui mama na humiliation aki ko pelisa muna ko me na kati ya motema tant mutatika la ye moko ayebaka oyo ye asalaki moi c'est mukuna sala ikobote bakoselaki mama bana na ye a divorcé aboyi mwasi batu nyonso ba se complotaki na kati wana maintenant po ye asala divorce po sambo de azo sambo lelo faka lukamana mama olenga senga pardon Moïse mbie fa lukamana mama olenga senga pardon nzamba la kisinga lisusu ngabi papa bongo papa nani olo nzamba na yeso ke na sauter moi muke ala kisinga yi ba chantre abina mboka nanga ba chantre bazate Thomas Lokofe na ba Fox Day ba kendo va na poto pourquoi na pambola bango na poto te po ba kima ki ko salela ngai nakutana na Thomas Lokofe na Turquie soka rolande mission na ebisaka ye abia mama yo soki mutamisato fallait Thomas Lokofe azongela musique na Congo parce que ba nzamba biki ba ndimi na ye bazate o ba bandaki na nzambe bango soki ba pendi azana fidèle moko ya tilelo na Congo nzamba kontaka couple buloba oh mais oui a kontaka couple buloba nde bango baza ba chantre na mais lelo ba zebele ba sangambui ngana zolo ba lombongo ngana zolo bona yo ba rosni ba bimi ba debola lukalu ngana na tuna ki ete bon tu sais ba Micheline Chabani okoki kozala moyembi biso tozo mono moyembi mais kati no nzamba yebite okokoza la prophétesse eza lokola botaxa ki mama olangi mutabakisi mais on ngana yelelo o ba kondima o ba ko comprendre ba comprendre eza bongo ponga na okozana nanga fanatique ya mutute parce que eza makomo lokola lobi na ozana na jugement tant on a okufa alors na okoteka lola na te pona ça la sentiment mutu zo comprendre
Donc couple boulot baka on nzamba yebi. Nzamba na yebi atanga la ka Fox Day na Thomas Lokofe bazonga la Congo parce que ba chantre bazate na yebite oyo nzamba zolo bila bango. Ngala tune bongo frère Patrice. Na koma kiti nzamba bima ngabi bongo frère Patrice nzamba yemba abi frère Patrice ça chante nanga. Mais na sepela la frère Patrice c'était parce que a dérouta mukenza mesala e passe. À partir anda kuna a traiter moi sinende. O nzamba pesa ki émotion na po. Asepela. Maman Esther betela nzambe kelelo. Abetela nzambe kelelo. Nzambe mutapesa kiye. Mais façon à traiter comme moi c'est nzamba sepela te yango kitisa moi gaz na ye. Bo ba matu Samuel. Wana banzamba alobela kinga bango te. Nzambe la tuni pe nzambe ngabi bongo pasteur Dioka. C'est un serviteur de Dieu munene a chapelle de un peu zaka plein. Alobi langa lobi. Oyo depo. Na koko makuna. Ayebi singa lobi. Pasteur ya Branham moyo na noyo Dioka a serviteur nanga mais na sepela kana po za dictateur alors tellement za dictateur nzamba sepela te sope bandine ba kulana lite so ba kuma otala te pe ba sepe alembisa mo muke ba so ba wa ba otala te pe mais à l'époque to yebeke balata ba chipa milayo ba vierge mais belé coup ba beba azola ta jip ba déjà chapa na sac kasi ako ça la hypocrisie te au banga sko nzambe te au banga ba mota TV bo so tali TV totali téléphone pesaka TV le rikambo ya le lokutu nyonso koma ni kuna téléphone mutata la TV te afongoli TV azo ka somme image na yende na téléphone tout à fait alors nzamba la kisinga pona yebongo après nzamba yeko la kisanga sko to longo na sko nzamba ninga la kisanga pona ba pasteur voilà un peu après ayeko la kisanga sko origine ya ba commune na biso voilà to ke na ba commune pour que to chitena na ba commune wana bon to kota ma mususu voilà maman na ba commune ngo nzamba la kisio ba commune lelo comment romona chaque commune comment quoi moi référence ya moi ba commune est à moi calme kuna loyenge koto na ebite nzamba lobi nini. Oui, et kaka likambo tozozongela alors mais arranger micro likambo ba congolais ba taxaki mama olangi ya ba origine nzoka mokili nyonso na ba commune nzamba la kisanga même na ba origine ya bilamba tolataka. Oh là. Mais nzamba za compliqué hein. C'est ozomona ke ba origine donc mutu etake mutu to aka na monde origine nzamba la kisanga ba origine ya ba commune nzamba bina la kiso ba commune na bino ala nzamba la kisanga na origine ya ba politicien. Comment mboka ezotambola malamu te o baba politicien na biso baza na santé nini wana ya ba politicien to sala ngolo voilà OK mais c'est ça na ba commune nzamba yeko la kisanga pona ba commune na albina o la kiso commune na yo ya limité parce que avant da limité na la kiso commune ya na quartier Mombele zape na quartier ya commune ya limité ala kisinga commune ya Kalamu ala kisinga commune ya Bandalungwa ala kisinga commune ya Barumbu alobi omoni ba commune ala kisio wana atanga kingingir te abi eza ba commune ala kisinga commune ya Njili alobi omoni Njili omoni Mombele omoni Selembao omoni Makala 4 communes wana eza commune ya ba chef coutumier bango les 4 communes wana ofinga kango salité bomona ngo partout pamba comme 4 communes wana mutezo diriger Kinshasa en esprit na molimo donc ba kolo bazo ko fongola miso ya misala molili eza 4 communes wana alors nzamba la kisinga lobi na commune ya Kalamu achaki pasteur Kindomba Ndomba si achaki pe na nani na pasteur Kiziamina yango moni nzambe nzamba kabona ba pasteur aminene azo sala alliance na ba pasteur amikie ba pasteur ba bota masika nzamba azo préparer bango po ba wana déjà basi ba lembu mamabe to ba pasteur abana mikie bango ne sikonza bazo préparer ba kota na distraction te ba mona te baza délaissé ba mona te ke baza na eloko te non ba kanga makana position bazo luka nzambe nzamba la kisinga alobi ke tango Kiziamina ayebana kite kapeleza tango azaki vma Kiziamina oya nzambe Kiziamina Jean Oscar
est-ce que nzamba la kisinga kapela ezalaki sous pour kapela la place en Dallas ezani eza commune eza ya mouvement yolo ekoyaka mais tala ndenge impudicité te makasi na kapela ndumba ya sofa ya koluka mibali wana masangezo mela mala kapela pona nini eza origine ya commune moto mwana nga bana mwana nyonso aza na kati ya yolo aza mwana donc nzamba ekolakisanga ke na omoni na yolo wana na kalamu ezalaki à l'époque omonde toza baza kokunda batu na batu ba chef ba okunda ngo place na bango bandumba ba okunda ngo place na bango ba magicien ba okunda donc baza osangisa cimetière te lelo ekoma sangisa te po mboka ekomi munene kalamu ezaki commune ya bandumba awa na Mombele ezalaki cimetière ya ba chef coutumier. OK. Namba njili. Namba oyo nini baselemba okuna ba makala wana ezeba cimetière ya ba chef coutumier bakunda bango. Pe ba chef coutumier pourquoi moni kuna ba so lingo kende nganga kende na Mombele parce que pour ba chef coutumier ba kuna ba chef coutumier nini bazakuna. Pour les yores bazora force ba invoka ka ba esprit ya ba chef coutumier bakunda bango nande eya kokota kati mo ba sala ba esprit wana mona ke okezwa kisi na Mombele okezwa na Selembao na Bumbu voilà parce que kuna bakunda ka ba chef coutumier na lo ba centre na bango bazakuna ngo ba invoka ka bango ba pesa ka bango ba esprit ba pesa ka bango ba réponse alors neti commune ya Bandal ezaki cimetière ya bandumba donc moi na nyonso aza na kati ya Bandal soki ba parents ne ba makasi na lobanza metena éducation te moi na okomaka ndumba boye biango to tiano blague à part bandumba mingi balingaka ka Bandal pona nini poni ndumba okovana nata na limité te bazape na limité mais oye bana makasi moi référence comment pa Bandal référence Bandal banga na ebele nazo kende barumbu pe ezaki cimetière ya bandumba yango na impudicité tala bandumba basa ndeni po avanda malamu fo zanda ko na barumbu akendre ville azonga mais pas zinda ko kana ville te muke bana ville mais mingi akala ba barumbu wala ba komina Kinshasa wana ba bon marché ba citas pour ni ba esprit wana donc ezo kota bana baza sans Christ o ba pasteur o baza na bakati ba commune na bango ba neti commune neti awa na quartier na biso matonge tango kindomba zalaki kindumba kitaki manza nkoko soki babenga ngo kulo soki banini soki biloko ona yoka ezalaki boyete melele peli moto parce que bos balongwe na kati alliance ya Christ babazonga ndena alliance balongwe na alliance mais biso tomo ba pasteur yango zo mona parmi so okena ba pasteur wana évangile na bango ekomika ka mbongo voyage na okobota okobala ba mariage mais bazolo bela arrivé à Christ te pe bazo invoquer Saint-Esprit ba église na bango lokwa batu pe balinga koyeba na mingi na ba pasteur basi ba kanga mikana ole ba invoquer Saint-Esprit bela kisa batonzela ya Christ Christ alobaki nini ndeza fo batangela so apocalypse et puis net na église alonza ba compter mingi abi église alinga za lokwa ba abramamiste alinga ba makasi bazote ya biso apocalypse te po bebi ke kuna eza somo bazoki na biso ka ba voyage et puis biso lokola toza parce que RD toza mordi na serpent toza na prise ya diable parce que biso ne toza boye pas si tellement leki muto sa kumuluka ka poto na voyage na mituka de soki penesi ko soki te tika via sanctification ko linga via sanctification te po ni soki azana via sanctification azana molimo mo santo tika ekoboti Molimo santa ko bisetika ko yibati. Molimo santa ko siko balingi kaka mate ya moko ndenge ozabo ebozo pambolama. Neti ngala kota na epa pasteur kindomba jour moko kana utaki boga tena kota. Mais na yoka mawa. Balani baza ba passeport wana. Balani baza ba passeport garçon na kota a prière azele lote. Balani baza ba passeport. Neti ngala voyageur déjà. Nazo déjà visa na tongo. Siko tango yozo yebisanga makamba ya passeport. Esinga na yeli yango. Si vous avez un maman, si maman a ton on a la beauté déjà, donc vous avez un macambouana. Et quand on a mais fille, aza fille, ya fille maman,
azwaka baparent ne en charge azwa bandeko na ntongo sena aza passeport aluka fa kende Dubai aluka fa kende France aluka ntango so France ozowela na bénédiction eza kuna eza nde awa yo ozolongola mutu na se grâce na ye surtout ça nazalaka na France mutu ya France biso osouffrir koleka ngala awa si mais sikoyo yo tellement oyebi ke bato balula France oyeka na évangile nana okende France mboka ezokufa mais sikoyo mpo bapasteur wana nyonso pardon mama Marie na kati yo te pour ke bazonga pene na makolo ya Nzambe il faut basala ndenge bao nyonso babongi nzela na bachantre enfant prodigue amimonaki ye mutu ya makasi ti azongai na ndako ya tata ntango akendeki eloko nini asalaki ayaki eza te osenga pala nde osala repentance balimbisa ye azonga la famille papa nini eloko mpenza papa aya te soki Christ ayaka pwani ka fo biso tokende osala sikoyo repentance ti repentance kosenga mawa na Nzambe miséricorde ya Nzambe ekita mpo epermettre bato bazonga na nzela te omona ata biso tokuta otuti moto bi pardon otuti nga mpo na limeta limbisa tosalaka ni motema esa nini ekiti meme oyo awanganaka Yesu nani na Bible bayekoli na ye Pierre ye na awanganaki ye ti ntango awangani ye eloko nde esungaki ezalaki pardon ti asalaki repentance sincère Nzambe alakisa wana kutu tokosisa ngolo mpo eza Nzambe alakisa après bapasteur oyo babongo bapasteur oyo baza bajeune baza na mafuta bino bajeune pasteur bosimba mafuta malamu bokota na distraction te komo na pauvreté oza nango wana te eza école soki oza na pauvreté te moyo oyeba grandeur ya Nzambe eza te koluka lix te koluka mituka te parce que so ozwi mituka ta moso obosala ndenge osambela parce que Jésus Christ revient bientôt tikata yo tika na mwa souffle ya bino bajeune bozomona souffle bien lobi bokota lola bato mpe bozala na bango ensemble donc ndenge toza boye na kati ya corps du Christ bapaka wana Nzambe asalongoli bango na lini oyo bakozala na mayele basenga pardon basala repentance sincère pourquoi babungi parce que bazwi bascience occulte bakotisi te lelo nga nayebi ke na baeglise ezalaki ke bamagicien baoccultiste babanga okende na église pourquoi babanga parce que kuna moto eza mais lelo baoccultiste bakoma kopesa badon na baeglise bakoma mpe koteya parce que kasi Saint-Esprit eza akimati Saint-Esprit azala su kuna te yo bapasteur bango otanga théologie te Nzambe alobaki théologie eza ya ye te abi bathéologien oyo baosalela théologie batangaka Saint-Esprit yo donc yo ke yekola Saint-Esprit yo nani Christ ntango ayaka akutaka théologie mais ye akendaka kozwa bateme pa Jean Baptiste mpo na nini mpo azala baptisé na Saint-Esprit bosikoyo oza baptisé na Saint-Esprit te oke koyekola théologie kasi osali de théologie sikoyo aza lokola azotelemela Saint-Esprit et puis Nzambe alobi na yebisa ndenge toza boye Nzambe azosepela na Congo boteyaka na bafrançais wana te bapasteur nyonso baoteya na français baza baorgueilleux Nzambe alingi bateya na lingala mpo lingala eko epanza na mokili mobimba oyedepo ateyaka na anglais ndeni église netonda awa tala mpo balakisa bino meme pasteur Dao Samuel ateyaka na lingala et puis sentir français so baoteya na français bakoma lokola omoni tovandi awa so nalobi naloba français okosentir fona bano bongisaka bamo nasala erreur te mais ngona naza lese ntango naloba lingala et puis bato bakokomprendre yango facilement bon bakoko bazana mundele kuta yaka na Congo awa akenda ti na Équateur est-ce que bake livre nini Bible ya Kimongo eza ya Chiluba eza ya Kikongo eza mundele siko bapasteur oyo ya biso awa ndeni bakoma bango surtout français parce que français le memi bango na lolendo Nzambe abite bote na lingala po epanza na monde entier parce que bato nyonso bayoka po Christ azoyakala te et précisément bapasteur bana musala munene faut basala délivrance na mboko Nzambe alakisi na susu alakisi ndenge mobutu atekaki monde mboka na biso e mboka na biso eza na prise ya diable ndenge toza boye so sisi classe na campus ozwa musala te po bateka origine na bango bateka ngo na monde à ténèbres donc soko stangi na tela bana campus eza na université moko te kokai na campus na mayele Lovanium
mais zwa mwana oti na IPC lokola bana c'est malédiction te baozo misala ICC baozo misala o eza ba privé mais école o ezo pesa moto ça la 10 ans atangi azo comme le côté ka ba papier licencié au kaka ebela français mais musala ezate pour la nipo il faut pas délivrer en bana kauka ndenge nzamba la kisengo origine bana kauka ba papa na bango ba teka bambula na bango na bilima mai bana kauka bazana poto wana eza passe pour que ça 120 ans et puis eza passe pour bazana bomengo parce que na mbongo na mona ba vie na ba tekela bilima ya mai parce que va on ça na ba masua ba teka ngo bana kauka sikoyo pour ba commune nyoso wana et comment délivrer faut ba pasteur ba sangana ba te quand même tenir na biso militaire yo mo tenir na biso za kana valeur yo mo na ba soldat so ba gagner na guerre ba te quand même tenir ba joueur na biso na monde à ténèbres yo mo na sport na biso avance ngana kala na zola no ngane na zola te zo betana na te pour ko jouer na bango parce que ils ont en prise de diable rien ne marche et là comment ils ont tambola te il faut pas pasteur ba sangana ba sa convention ba télémela il faut 4 pasteurs intègres o nzamba lakisi na ba pasteur o ya bana mikie o ba bongo na ebité maman Marie bongo papa Kelani bon ngala lobaka na ye apona lobalikamba lokutate na ye pete pona na bakisela tout kabatu bena tout kamututé en tout cas étant que na yebi papa Kelani na za mosala nzambe Nzamba tikala ko loba mabe pona ete. OK. Nzamba lobaki kaka aza serviteur de Dieu mais aza pe na loi ya moi coutume. Moi coutume, asa ila api moi coutume. Aza serviteur de Dieu mais papa kila na aza pe na moi coutume ke. OK. Nzambe ba lobela nga pona pasteur ali loba. Amoni pasteur ali loba ndenga aza na serviteur de Dieu papa Konde mais asa ila api gloire coutume. Oh là. Bokoko bongo na bima kuna bima nzamba zate eza magie bima eloko zate wana penza to kendaka na bandeko peut-être soso la raté bima Christ azate makuna ba biko la ba esprit de mort oh là kuna eloko zate balimbisa ngai ngape na kenda kuna yana ngapa za pasteur mais eloko zate na bima. OK. Donc pour makambo nyonso ici là-bas délivrer ba commune ba makambo nyonso na ba jeune pasteur donc faut pas sangana na 4 on a besoin d'intégrer ba ça la convention pour na mboka faut pas ça donc ezande nini au moins lokola banque centrale zoaka $10 changer ngo au moins la minute esili non et moto loba ki mbongo ekewa kasi nyoka te nyoka lia mbongo nyoka melaka ba valeur. Si par exemple, le chef coutumier na biso ba limusa ba diamant mais ba diamant ezana ngotilelo. Vous comprenez ça ba kita ya mboka. Vous comprenez donc ndenge ezana boy faut ba ça la délivrance dans la tenue na biso militaire. Ba ça la délivrance na ba commune na biso. OK. Ba ça la délivrance neti fonction publique. Ba kakanyos ba ça la ba no bon on a fonction publique. Au moins tu vas fonctionner dans la valeur mais maman n'a bête la ngali so tant bango bazaki tant pour maman n'a Kinshasa va indépendance donc baza bano babit yuso ko za moi c'est fonctionner aux moi c'est quelqu'un mais le bango baza bali chèque vous comprenez parce que ni bakabi bakanga bango te bateka mboke tekama les autres singa siko délivrance ba jeunes pasteur na 4 intègre wana de basanga na bala mama olangi pour basa la délivrance à Congo. Ce qui te papa, à tabo changer 1000 pasteurs, à tabo changer 1000 présidents. Président azaka ka mutuboche bo donc président le quoi mafuta likolo maiza na se. Mais ceux qui va tirer mafuta maiza na se to mona auto benga mafuta. Président a pouvoir de délivrer mboko te. Mboko na maboka basala nzambe. Basala nzambe faut baza conscience ya ko délivrer mboka na biso. Na bosa ni pe bongo pasteur Roland Dalo. Roland Dalo. Na kota na Roland Dalo na kala. Azo banga nzambe. Lelo Laurent Dalo banga nzambe te. Atom se banga nzambe te. Muta banga kanzambe za mwasi na Dej. Eza lokola pasteur Joël. Moi si na yo na ye a servante de Dieu mais libana ne ke musikate. Ati ko bata mana si ma servante de Dieu. Yende ngazana face à la repentance sincère.
bon moi il y a pasteur français za malamu te libala wana ko kende musika te parce que c'est abali mosai na nzambe est-ce que ça lui repentance oui amutu est-ce que ça lui repentance sincère kasi yango makamba ba origine makambo pasteur est-ce que pasteur français banga nzambe français banga nzambe te mais tant asali ba azosala ba événement na akebata na sima mosala nzambe akeba moi c'est bala c'est servant de Dieu bana ngako to akoma maman olekisi maman ngala bitala bino makambo ngala mona bomona te parce que ceux qui na telle vie pasteur français hein na telle vie à moi la moisson c'est un ange c'est mian oui servant de Dieu mais que bata masima na pour manzembo mais ngala sona mono bomona lingala ngayo ti na eto connexion ezate mais na comme ko sepelaka na ye moi si le moi c'est ko zipe mais ça la repentance sincère abanga nzambe te pasteur Laurent Daloana ayebo ya ça est-ce que pas ça la repentance sincère Philadelphie kuna bonzambe zali makama nzambe za mystique papa Saint-Esprit nzambe na yebi ko invoquer Saint-Esprit ko l'action makambo moko papa au moins ti awa Saint-Esprit ko révéler parce que diamant za na c'est amabelo mais ceux qui osent en moto ba est-ce que penda awa penda au moins est-ce que wana c'est le diable personnam pasteur ya la borne Jacques Vernon oh wana matana nkembo OK comment ozomona la pasteur mundele awele biloko mokilo te atiki église azana bana mais atikeli mutu mususu a gérer vous comprenez par exemple la chapelle de vainqueur ngana prier na chapelle de vainqueur bana ngata on a longwe Bethel parce que ngana longwa ki Bethel na ki kozonga ngana longwe Bethel pour la pasteur on a Bethel net mutu boma Bethel eza pasteur na ignace numbi azaka nani na échanger to wana kutu inosa batakota ka na sentiment parce que tellement bazayo sakane o aza promoteur ya kuboma cité Bethel ngala na biso so na biso ba secret ba na olanda nga pam marraine nanga mama Chantal Lalou autaka poto ayaki ngala okela ngala bondela en tout cas na ndela na bondela ka pona Moïse no baka inosa ngala mo ayeka inosa batu bana nga bayebi aya kokota na makambo ayebi ti basimbisa eka touche poke aza mwana musai na nzambe marraine wana apôtre abeli ya kepoto tanga apôtre abeli ya kepoto marraine nanga à l'époque ayela biso voiture biso BMW passé Nyasi Numbi ayezo mutuka moko pembe ya mama Chantal Lalou tanga zi mutuka wana afuta te ngala à l'époque wana la maison de la Bible na ville na zela magasin munene wana ezaki na 2000 si je me trompe pas 2006 hein 2006 ne mutuka la zwaka mutuka la zwaka na 2002 siko yeko sani mama Chantal azaka mama présidente sa femme brillante mobile na za na contribution azaki na DGI côté tali ba vignette na ba nini ba plaque awo bimisela batu mbongo ebele wana ba osala mobile mama Frida Matumona awo abimaki député alors là on est ça là maman Chantal tellement zosa ba monaki na ba mbongo na ba matisi akomi mama présidente na Bethel et puis azapi ko sambela minga mi pesa ki magaza na mbongo ebele parce que na Bethel maman na zaki na possibilité ba tunyo bazaki ko landa marraine nanga alors yeko sala ke a déficit passer Ignace mutuka tant a déficit Ignace mutuka Ignace a ebinga très bien ngala ebela passer a minene ya Bethel parce que na zana mbongo mwana muke et na pe na sima ya mama présidente mutu mbongo donc na zana influence ba oyebanga alors Ignace ayo sa nini azu mutuka tant azu mutuka na sikoyo afuta te ba série moko apôtre salaka campagne na je m'excuse na palais du peuple marraine na biso mobile azobela makasi mais moi atika bande kone na hôpital pour alandela ma Bethel alandela makambani parce que Ignace tant maman Chantal comme chauffer mbongo ne ya mutuka tala pa comme veuve azuki mutema mabeba est-ce qu'on remplace balongo abuni siti balongo li pasteur échangeur azaki après apôtre zaki ya eko wole la bacheye tango bacheye lokola azaki na nyonga mama Chantal
Voilà que sa maman Chantal aye ko sala tout ba ko benga la maman Chantal. Abalongole la femme brillante parce que tant apôtre bando bela outi poto aye a comme nanda ko parce que on ba maman Chantal aye marié na ça ko se plein d'aye bisa biso poto zaki proche nae aya ko kota boy passer nyasi aye le apôtre Fleur na aéroport aboy apôtre zo Fleur alandi ti nanda ko aboy ba kangela maman Chantal porte à kota te. Vous comprenez? Alors maman Chantal les sali passe na ndenge peut ko ay ko longwala ko zala nani maman présidente de la femme brillante ba ko remplacer maman mususu ti ba ko remplacer ko tumukolo école na biso ni eza na limité cartésien moi sinaye ay ko comme numéro 1 ba femme brillante ba ko changer. Bayaka kutu ko chanter maman Chantal alongwe na ebi très bien ba ko remplacer maman Sinfo za ko ça na contribution mo ba ni pas mu contrôle ko za na mbongo ba tcheye oh maman Sinfo à l'époque za ko bota bana minga za na charge pe abana akipe musala nza me déplacer sikoyo femme brillante comme ko kita ko mo chité tango siko ba longoli ignorance oya zalaki oya première oyo tango alongwe ba ko remplacer pasteur moko pasteur Martin azalaka na bato betel makamona baba bien parce que to yebani azalaki na matadi ndai ko remplacer apôtre ndai ko te patepane pasteur moko na bosani kombo na ye pasteur ayebi ngape très bien ba ne baza bandundu ba bango ba yebi ba ka ko remplacer ndai yene sikotongo ayeba ki babiloko nyonso na ayesiko ko imposer que Moïse Mbia comme pasteur comme pasteur ndai ayaka ko tia na makasi. Pour mon qui va passer ba ndiko welela ba tamina zo ka Moïse Mbia ba tiaye ni on ba tia Moïse jeune ba ko poser donc ba ko imposer maboko kaka darda na bozo da comme pasteur ndé ba ko tiaye comme pasteur. Voilà. Merci beaucoup. Faute du temps, mais nous allons clôturer demain avec maman Marie Lobi Narolingato Silisanal Kambo et Tali Maramamboka. Et puis na origine ya masangato melara biloko toliaka et tout pour continuer na lobby na habité pour na lelo maman Marie oko bisa peuple de Dieu nini bon na ko bisa kaka ke bazwa message na ndenge ya mabeti parce que message oyo tozoloba justement ka vérité. Vérité wana na yebi que congolaise la kana difficulté à kondima vérité. Surtout ça. Pourquoi? Parce que congolaise la moi mingi ko moi fanatique ya mutu hein. Exactement. Soka lingi mutu wana abano couvrir mabena ye. Autant musko zo sala wana comme idolâtrie. Na place obanga nzambo comme banga mutu. Et puis ozo sunga yete. Donc na mabe wana ya zo continuer lobi tanga okufa bozana yete. Ba di na bala bakenda église etikala. Ba apôtre Mbie ba kende église etikali ba maman olangi ba ke église etikali donc toza awa te potoza ba fanatique ya moto mais toza ande ba fanatique ya Jésus Christ parce que Jésus Christ yenda za avocat mukoloko kufa yenda ko défendre et le Saint-Esprit yenda révéler ba erreur na ba défaut na yo. Nous tous à la fanatique mingi ya Jésus Christ na Saint-Esprit. Tous à la fanatique ya pasteur parce que jugement et que soit mutuye moko et que soit pasteur wana yozo côté ate akoya ko défendre mko la soukate. Voilà un peu onaek na opona bisa ba na nzambe. Merci beaucoup. N'habitez pas Mbote Ezali. Par la grâce de Dieu, na pesi grande sœur nangai maman Muteba na pesi Mbote. Na pesi petit frère nanga Yoka Mbote, na pesi petite sœur nanga Mireille Mbote, Valentin, bana nangai, ba camarade nanga nyonso ba kozwa grâce ya komona ngai na pesi bango Mbote na lingaka bango po baza ebele, na okotanga bango te et na pesi ba pasteur ya ministère ya chrétien combat spirituel Mbote bana 7e maman Olangi na pesi bango Mbote, na pesi pe Kade Nabiso tonton Mbote, Samuel en France, Mbote. Merci beaucoup. Merci à maman Marie. Je crois que les enfants de Dieu ou le peuple de Dieu en général, vous serez édifiés et puis bénis par ces messages. Donc, ça n'est fini pour aujourd'hui. Quant à moi, je vous dis un grand merci de nous suivre. Mon numéro est affiché au bas de vos écrans. Pour les remarques et les suggestions, merci à Dieu derrière la caméra. Merci à Jules Monamputu. Il y a Igota Kamazi depuis Montréal, Mimi Ndoumé Abamimi. Merci beaucoup vraiment pour tout. Merci à Papa Chris, Aigle toujours. Aigle Motema, Maman Joyce depuis les États-Unis. Merci vraiment pour tout. Papa Chris,
Que Dieu vous bénisse. Dans ma pambola couple nayo. Et merci à papa Paul Fikipo, maman Nathalie Fikipo, FBT Missalande, pour la barcoli, Babylon Cognon sur FBT, une seule adresse. Merci à tout le monde. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur Exemple Télévision. Portez-vous bien. Bonne soirée chez vous. Bye bye. Bye. awa nzamina nayebi tisiko jour akolonzwa mbongo ekomi bwendeni awa ka place makemba e bayibinga mbongo. Nada, qu'est-ce qui se passe? nasubi na bilamba Nada, makambo mbongo sala ngo awa. namonaki ezalaka alobi ntina yo twino osala nini oyo eza agence ya transfert nde na bie mbongo nyonso de Nada, agence ya transfert na nzela. abaki ekipe adresse te ezelango likambo ya mbongo yebokoka. Ce n'est pas possible. Nada. Mwenye na fimbo. napesi yo awa opiso tumu na pataza telefone biso baesuka biso mbongo na nzela Kangamba yekotemelenga mbongo ya mwasi yena mandeko beloko ya bayakasi bana okatanga mpe ya bipai na bipai ya sika eye lelo ndenge tozoloba boye agence na bino ya sur FBT ekomi na adresse ya sur chef katanga numéro 5 entre Njamena na Kambo. yaya conseil eza gratuit omoni makambo ya bato ya nzela botikela bato ya nzela me makambo ya transfert ya mbongo totikela yango FBT misala nde kasi njo akemba soko tie bazwi soki mpe kuna batie tozwi bazwaka kaka on sait jamais ya mami tokei. Exemple TV dit encore, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. bato bolinga nada encore ekomi ya sans périque boy faut bosabonner na Exemple TV. Ça Exemple TV. Babibo s'abonner belé à la chaîne YouTube. Exemple TV dit encore, rien à dire. yaya nde toyokaka baexemple à suivre cette fois-ci Exemple TV si on voyait exemplaire en nzoto na yaya s'abonner. Exemple Télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV dit encore, rien à dire.